IDPS na pouvoir, IDPS na opposition. IDPS azeko kamba, IDPS azena balabala na nzila. Tokei na milieu religieux confusion, tokei na milieu politique, tokei na domaine de science. Apparemment mokili ememi biso na esika o elongo banite. Mais toze na mboka oyo, toze soko na 90% de chômeurs. Lelo ba ome politique ezalaka longwa ngai na kota. Poni na zeko linga moninga longwa ya kota poalia. Bazalaki ba donneur de leçons lobby eleki. Ko dénoncer mes gestions ya classe politique o ezalaki na pouvoir. Mais le lob bango moins d'une année 57 millions. Ba politicien na biso ba yebi peuple. Toze na circuit moko balakisa biso moto ya finga ka ba dirigeant. Yende moto alingi peuple. Parti politique ou bouquet tumbi mingi IDPS parti politique na ye. Mais botala ku ya transport lelo. Ministère ya transport a fixé ka sous prité. Et comment ASECO, ba chargeur, na ba chauffeur. Prix fixe à la raté. Ba dirigeant na biso basé liberté. Atayiki que confusion posé comme on a lelo na classe politique. Et c'est go talibanda. Poni ne zeko talibanda. À tout prix, président Félix Tshisekedi faut livrer président sortant Kabila. Atasoko président Félix a livré président Kabila. Ne basé na mposa na ye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba manaka ye koyaka benatina se yoko koluka kozongisa conscience ya bato na isika esengeli. Tokoliki alelo biso liboso na bino tolingaki to mekana yo kosolola par rapport ya ba confusion ye ezeko zingela secteur yonso ya bomo ya baindo tokei na milieu religieux confusion tokei na milieu politique tokei na domaine de science bref njonga njinga ya bato esika baindo bafandi makambo ezeko tambola te loko ya malonga ezete soko mikolo mibale mileki awa ezalaki na bandeko moko ya libanda babengaki biso ndeko ndombele toze na posa ya losambo pona facilité ya mbongo ndeko ndombele toze na posa to yeba ba losambo oyo epesaka chance basalaki zalaki moto na moto na bosenga na ye basusu balingaki bakoma na facilité ya basi basusu balingi bazala na chance ya mbongo basusu balingi bazala pe soko na accès facile soko lobili kamboso domination toloba voilà. Mais tolingi leloto mekana ino ko sombitini ya makanisi biso na bino nini wana nde spiritualité bonzambe apparemment mokili ememi biso na esika o elongo banite l'argent facile osambelika kanzambe olobi amen poto kakango na ba pasteur soka tei bato répétez après moi kobanda lelo na komi riche église pe kangi kobanda lelo na komi riche te wana te bakoma ka riche ndengo wana te richesse ezena musala moto alingi ali ya mingi ya sala mingi principe ya tata keli likolo na se mais bino bolobaka nzamba sali mokili oyo pendant 6 jours 7e jour ndake ikopema bolobi asalaki bino moko lisusu kaka na mokandango bolobi un jour ya nzambe égale million ya biso bato. Cela explique que
nzamba salaka mokili na ye pendant 6000 ans akei kopema pe 1000 ans mais soko asalaki yango pa lembaka na 6e jour atini banjelu batandela ye mwa mbeto ajwa mwa mpungi po asalaka soko asalaka te akoka ye kopema te. Christianisme ye kolongola bato na vraie voie ya nzambe nzila ya nzambe facilité zezaleli ya nzambe te facilité tango bomonaka moto ndenge toalaka boye moto liboso na bino boze kotala ndeko ndombele parce que boyebi eze mélange ya combien de matière esala ngai moto esala biso bato lokola christianisme yaki kodovie bato balobi na bino bazwaki mabele basali forme batie souffle de vie mais mabele nini lino eze matière mosusu suki eze matière mosusu lisu matière mosusu foie poumon nyonso wana ba matière ba dui sika esengi basala calcul eloko nini na eloko nini ekobanda ko réanimer pièce moko na kati ya nzoto ya bato. Poumon eze na mwa eloko ya ngai fo réanimer yango. Pancréas eze na mwa eloko ya bololo fo réanimer yango. Estomac eloko yonso na nzoto ya moto ata suki ya moto na nature eze na eloko eko réanimer yango moto fo aliaka. Étude wana esalemi te automatisme que la lumière soit la lumière fut. Erreur grave. Erreur grave. Mokili ndenge ali. Moto bati mokili na kati ya moto. Zamba, bibale, kake, batonnerre na kati ya nzoto ya moto. C'est naturel. Yo moko yebi bakake na yo. Yo moko pe yebi batonnerre na yo. Oyebi pe bazamba na yo. Biloko wana esalemi kaka na automatisme. Nini tokoki kosenga na nzambe? Kaka na mokanda na bino balobi, nzamba bandaki na kosala naino bikelamo mosusu. Moto aye na dernière position. Tango nzamba sali, zamba mai, yakaboli, molili soko na longengo, si mayei kosala moto. Po nini asala ki moto na dernière position? Moto aya kukuta yonso matière akeleli moto ekozala na posa ya mai ebale ali ba source ali moto akozala na posa kolia esobe ali zambe ali na diversité bolimbisi ya eleli ya moto ebwele mbisi matiti nkasa yoso ali. Nzamba yebaki na tango mosusu moto faliaka biloko eze ben naturel ya kokoka kolona te yango bomoni mayebo wana nzambe ye moko tango ekoki apesi mbinzo nzambe na tango na ye apesi moto ye na dernière position po kuta yonso nini tokoki kosenga na nzambe nini tokoki kosenga na nzambe te. Soko na zeko leka na ba église na komona tant mosusu ba sœur en Christ basali soko vingtaine soko ba terme na bango ba utilisaka po nini na zeko senga nzambe mobali mais nzamba salaki na ino ye mobali ndenge mokanda na bino lobi nda moni qui ne pas bon que l'homme soit seul na linga kapenza ko kenda na ba kivoka nteme na lingi lelo na simba moke mokanda na bino nzambe wanango tango asalaki nzete ati na kati ya nzete na botata na bomama tango asali mbisi ya mwasi na mbisi ya mobali po ayebaki création to procréation multiplication fo botata na bomama esangana asali ba lion mwasi na mobali asali na ba baleine nyama wana ya munene wana baleine mwasi na mobali metango asali moto abosani na bite moto falaka banda ko se reproduire ndenge ni na mokili tango esi asilisi moto ndakanisi il n'est pas bon que l'homme soit seul ba jusoko na pandi to tiango na contexte wana pona ko faciliter bino nzambe déjà monaki ke mobali akokoka ko vivre ye moko te yango akeli mwasi mais tango kei na église tango kei na église okei ko sala soko 3 semaines de prière pour nzamba tindela o mobali
nzamba kitisa na singa alo tisa na ndoto asala nini po nzamba salaki yonso po ya bino bato na ba confusion kaka ya ba homme religieux lelo ba prendre bateau que mokili na automatisme motako kia comme riche na facilité donc soko lingi vie facile yaka ko s'accrocher na Biblia. Or c'est faux. Or c'est faux. Jésus charpentier azeko kenda coopérer pe bibonga père na ye Joseph asali apeshe kota na chai lelo twaka bana moka mike bateka na bazando wana ba sachet Jésus le kaka ndenge wana mais ye soit disant bolobi ya utaka pa ya nzamba ko ka koyeba ke vie facile ezaka na Biblia to na mokanda soko ba parchemin ba bazali ko tanga na tango spiritualité et recharge énergie nzamba keli likolo na se tata mokela ze énergie po nini to kosenga ka énergie eze lokola batomi bale bakei esika moko bapesi moko misolo mbongo moko bapesi misolo te kasi bapesi mapamboli tango baze kozonga moto azena esengo moto azena misolo alinga somba soko makaswa sombi alinga somba soko pantalon sombi alinga somba unité forfait otia na téléphone sombi alinga somba tout po yenda zena misolo mais moto azongi na mapamboli azongi na énergie invisible akosomba ni mais na kati ya mapamboli mbongo yali bomengo eyali na kati ya mapamboli bana bali na kati ya mapamboli mayele yali na kati ya mapamboli longévité ali bomo imolai na kati ya mapamboli presque le tout ali mais na kati ya mbongo mapamboli ezete yango komona moto ana mbongo ndenga somba eka motu keke kokota na wenza matali kibala et du soko combien de maman wana donc azangi na position ko dédommager ba moto azwa ki mbongo akeke ko somba lopango mbula moko kaka mbulungu emeli lopango mbongo ezanga mapamboli différence bato bazé ko luka pa ya nzambe o eze matériel te nzamba ze énergie pa ya nzambe to ko senga énergie pour faciliter biso ndenge to baki molimo ndaka mbaka musuni soko c'est très élevé spirituellement et ko monisama accomplissement de ko na musuni sur le plan physique mais soko gagner biloko eze na kaka physique sans plus spirituel eze inutile nini bato bazé ko kenda ko luka lelo na l'église libala mosala mais toze na mboka oyo toze soko na 90% de chômeurs moto yo banda ya botama nano afutela te nano azala na chambre na ye moko te moto wana mobali wana bolingi abala makobala ndenge nini po facture yango nano ya libala na mboka ya ba pauvre ezali kokenda au-delà de $3000 bato basalaka te démon no célibataire chômage ya bato démon ya célibat na noté chômage okobala ndenge nini soko bali bo moyi mosusu bandi soko moto azalaki ye moko azeko koka ko se prendre en charge te ayaka ko discuter moteke na ndako akoti boye bongo fufongo lelo boti mokebo ndenge matika rien moto wana sika soko abali te mwasi atamboli mabe na bomo ina ye alongoli bazemi soko misato soko mine loko ekomali yandi yaka to kenda kuna pa vie roger ye kutu minute longwe to bosani ndenge to yelaka na mokili to yaka na bagage na biso déjà na bagage yaki nango eloko ekoboma yo se yebana kaka mokolo botamaka tango botami déjà tangama yo ko kufa soko na accident soko na ebale soko na maladie soko na nini yonso ese tangama yo ko bota bana mine bana misato yonso etangama na ba bagage to yango na mokili sika yo tango milongoli bazemi mine oyebi ke na bagage ya bana yo yaka nango zena na bana mwambe to libwa bongo soko ya kika mine wana bango nde bazalaka na ba bagage na yo ya bana otikali na nini mukamwi pasteur atuni parcours wana te abandi ko faire reciter yo
du charabia. Bande ko balandi nalobaka makambo yebolanda kango sans tendance et sans parti pris. Oyo to définir lokola bonzambe eze nango bonzambe te. De momoko bakangaka chaque dimanche, chaque jour ya semaine. Ata dimanche pe bakangi, lundi de mongo fungwami, babandeli lisuko kanga. Bato bake église 2016 année de bonheur atekaka makala. 2017 année d'action, année de bonheur akobi koteka makala. 2018 yazalaka kaka na makala kune ebongo na kaka baterme. Année de prospérité yatekaka mbe makala. Te ezena biloko mosusu ba poésie, c'est-à-dire mobali moko akuta ina mwasi moko mwasi abina ye ngana lingana na ngai kutuka docilité balobaka nanga maloba ya bolingo. Mais comment lambela pe maloba ngwa bolingo te. Bolingo zena ngo lisute mais lokwa yo lingaki tendresse na caresse. Sokwa ya elio maloba ya tendresse na a caresse yo etika libongo. Olakisi ye point faible. Ndenge ba indo balakisa ba pasteur ba point faible na bango. Mosala nde préoccupation. Libala nde préoccupation. Kobota nde préoccupation. Yango mokileze pour avancer to telemi sur le plan religieux, to telemi. To kei sur le plan politique. Boko limbi setando ya kangonga. Mituna na bino. To kozanga te ko yanola na numéro yeze affiché na se habitando na bino. To kei sur le plan politique. Biso na bandeko mingi ya mikili poto to potani 2016 par rapport à message na biso. Et aki nini koloba to soutenir le président Kabila pour azalaki président yaki na révolution et puis e balana ki na bilaka etika fumu kimbangu na président ya mine. To zalaki mal compris, incompris, bato bafinga tona lo bato fingana ponga pe na akape mwasi ya moto te donc ton musu soko pe yei na ndenge yaka donc to ndongwanaka to fingana na bato kutezena mo musu ba bio mutati anga makambo ya nzambe metala te biso ze ba guerrier so pesi obeti na litamo na pesa musu te yo po kutwelo ko ya malonga po nini tolobaki président Kabila wana a mérité appui. N'appui autosengaka na président Kabila. Ezalaka même appui à opposition. Ba appuyer pour nini? Pour te faire face. Na benjonction ya l'opposition pembe o ezalaka na ba politique na biso. Lelo ba politique ezalaka longwa ngai na kota. Po nini azeko linga moninga longwa ya kota poalia. Bazalaki ba donneur de leçons lobby eleki. Qu'on dénonçait mes gestions, il y a classe politique où ils ont qui n'a pouvoir. Mais les lobes bango, moins d'une année, 57 millions. 57 millions. Et balanina makamoto zaki ko ebisabino. Bozala ekenge. Bozala ekenge. Souvent mi bali po wadwa mwasi, adwa kana ino biographie, adwa kana ino indice, notice. Ya pecho ndeni na ina kota wana azala calme a pecho foye ba yalinga mingi mo ba style ba hip hop mo ba ketcha minene ba pantalon minene ou ba saki ba populer la fufuna machine wana adui bendis wana adui bendis tango ko ya kepa luki mo ba pantalon go ya kasona ngambela soko wapi akitisi yango na ba fesse wana komo ya mapeka ko moto bukana po ba ibisaki mwasi wana lingaka ndenge ba politicien na biso ba yebi peuple toze na circuit moko balakisa biso moto ya finga ka ba dirigeant yende moto alingi peuple yango bomoni lelo confusion yali IDPS na pouvoir IDPS na opposition IDPS azeko kamba IDPS azena balabala na nzila ko banda prise de pouvoir. Il y a le président Félix Tshisekedi, 24 janvier 2019, Tessika Tokomi. Parti politique est bouquet tumbi mingi de pêche. Parti politique est naïe. Yango wana politique.
Mais lobby ba pesa qui impression que soko ba koti na bokondi na coup de bâton magique peut pas comme il a 3 fois, peut pas comme il a 4 fois, nyon se commis facile. Mais bon tala coup ya transport lelo. Ministère ya transport a fixé ka sous prité. Et comment ASECO ba chargeur na ba chauffeur. Prix fixé à la raté. Taxi il peine un magasin qui tambo et c'est qu'on varie au prix qu'on l'a la battant et bandi 1500 na ba 6 heures ce que 7 heures ban était au babimi et comme 2000 2500 te ko yako kita te na ce qu'on a 500 francs na ba 13 heures poisonga li sous 2500 na ba 16 heures 17 heures mboka soit disant bolobi il y a état de droit. Bon, mais politique, baibisi biso kaka oyo wana dirijaka. Omoni oyo ezaki kolobama lobby na président Kabila. Lelo bandi kolobama na président Félix Tshisekedi. Nzoka biso tozwaka tango ya kotangela bino ba charte de l'impérialisme. Toyebisaka bino ba dirigeant na biso bazé liberté. Ba dirigeant na biso bazé liberté. Atayiki que confusion boze ko mona lelo na classe politique ezeko utalibanda. Poni nezeko utalibanda à tout prix. Président Félix Tshisekedi faut livrer président sortant Kabila. Et j'ai souhaité, bino bandeko balandibo souhaité, et cause la plus dangereux, et cause la plus dangereux, na ba manaki eleki tolobaki yango. Tango balobi na Kasavubu a livré Mbuta Lumumba. Président Kasavubu na tango wana na 60 akanisaki mindele balingi et trop. Nzoka ba mindele baki na plan na bango ezaki Mobutu. Ba assassiner Lumumba. Nali waya somo bakati ndambo lelo bokomi koyoka ba révélation bimi et soko Gérard Soweto wana lakisaka biso lino sika balobi na loboko ya Mbuta Lumumba mais lobi bokoka na motu ba parti ya nzoto o babaki batiaka na acide nzoka bakendaka nango pona betide tango batikali basalaka nini na président Kasavu na tango wana de 60 to 6 à 64 président Kasavu batonga ta dispensaire te atanzila moko ya 1 mètre à tongate mais ba balancer ya ke ko kufa na pauvreté ancien président te kanantsamba na vélo ce président Kasavu ba utiliser Mobutu lelo boze sûr ata soko président Félix a livré président Kabila ne basé na mposa na ye posa la nini na mboka Côte d'Ivoire ba balansaka Laurent Gbagbo Ouattara kotaka botala ba discours na bango na période wana mais Côte d'Ivoire bakisa nini Côte d'Ivoire bakisa nini badjui na Burkina Faso Blaise Compaoré a trahir Thomas Sankara yaye na bokondi botala ndenge basukisa ye botala ndenge Compaoré suka te otoze komona epesa biso mayele confusion eleki naze kolanda ba discours politique ba politicien tango baze koleka moze komona aze ko défendre libumu na ye kopo ya madesu ezaki lixeta kopo ya madesu 1600 to kotaka wenzete me toze ba pantisango miso etalaka koloba te ndenge nini ayebi to yebi kopo ya madesu babenga ke bundeli 1600 sa kombi nde yaki soko 1400 lelo e bundeli ya madesu komi na 3500 donc soko kuti madesu bati 2500 seke yana oko silisa makala wana ba politicien bakobimisa population teto revendiquer te bakobimate mais soko zepo ya contrepoids balobi makambo ya FCC IDPS PPRD bajwei bato sima na bango po bakenda ko panza po bakenda ko tumba mais bajwaki bokonzi awa basalaki nini na bino baze ko sala nini po na bino te boko revendiquer te toze na 21e siècle bato mosusu soko zeko leka na ba commune mosusu ozeko tala ampoule lobi bazwaki likala moto batina kati ampoule mais courant na 21e siècle
bato bakoma kotokisa mai po se reconnu mai ebimaka na microbe mai ya salite nzoka nde na état de droit na mboka ya bato mayele tango totokisaka mai tobomaka mai tomelaka ebembe ya mai tango tokisi yango à 100 degrés Celsius oxygène esili ekufi évaporé mai wana eza sans oxygène nzoka nde oxygène ebomo ya mai mais lokola tokomi na suka okobanga amibe okobanga soko typhoïde soko nini tokisa mai ba politicien tolobaka na ba manaka to sali awa est-ce que statistique ezalaka na mboka oyo te basalaka statistique te basi bakei kobota bakoma bakei kaka kobota bakufi au moins lelo soko tolobi to sala statistique yango biso tokomona que au moins 48 à 47% ya basi bakoma kotikala na kobota akendeki kopesa bomoi soit akei na mwana soit mwana tikali yake tozwi ba dirigeant na biso ya politique bato bazé ko kamba ministère la santé existaka est-ce que si bakanisa yango nakamwe kulutu na biso karma pas sali nzembo moko mama ye monoki azé soko poursuivi na regretter mais il fallait interpeller nde ba médecin wana soko ye médecin directeur ya mama ye mo ok na bopito ma infirmier yonso bakoma na bakoma à l'école on dirait bazé ko kenda kila cité pharmacie nzoka bino botangisi biso ezena bankisi oyo mosusu esengaka ba degré mosusu ezala conserver na frais te bango bazé nango na sac prescription ezena bakisho par rapport à bakisho ya zena ata yebike kisi wane ko simba te mais yefwa benda na ino mbongo yefwa benda na ino mbongo soko facture ko yako bima mosusu na sima bakisi wane simba kite etali bino ba dispensaire yonso ya babalabala bakoma pe na ba bloc opératoire mais kota na bloc opératoire mais ça penda ya sala manger yango ba kosala moto opération wese moko ya manzanza ya sima ya jubu na yebite via bato banani bakokaki kozwa soin ya nini wana ba homme politique confusion bakoma ki ba homme politique pour ba lebele pour bakoma na facilité mikili ya poto bakoma ki ba homme politique pour basomba bandako pe mituka mais biso tolobaka bazalaka mokonzi po bakonzami bazali soko bakonzami bali te oze mokonzi te moto akomaka marie soko mwasi akomi moto aze ye moko batikala kobenga ye marie te mais boni ya biso bakonzi bafifaka kaka be na confusion okei na soit disons basali ya nzambe soit disons na lobi malamu soit disons confusion ozongi na bome politique et confusion okei na ba homme de science okei na ba homme de science kuna lisusu confusion moko terrible batangi etelo po basalaka devis batekisa biloko ya mindele motakei koyekola mécanique générale te poto sala motuka ya baindu te poto kota na processus te akei ko sala mécanique générale po a reparaka ako repare to sala ka pièce te ako sala devis soko sali constat a sali devis na devis wana komeli yo to ko remplacer démarreur to ko remplacer vilebrequin to ko sala esengi to tia carburateur mosusu okei ko tekisa kaka biloko mindele basalaka moto asilisi na médecine toze na nzamba oyo facilitaka ba dépôt pharmaceutique à mokili mais moto asilisi na médecine ye pa yebi ko sala devis boka mote tango na lobi devis ata ordonnance wana eze devis à côté kisa nini nkisi ya mindele asali ordonnance pour kisi ya mindele teka donc il médecin na ye oyo ba yebisaki ye yango wana mais curieusement boko comprendre que l'élite intellectuelle basé banguna ya biso bandeko ndombele boy surtout le roi français biso yebite était lo mindele to twaka occasion to lekate donc toze biloko pamba na miso ya bato wana fruit intellectualisme pas ina biso
l'orgueil. Fruit et élite intellectuelle pas na biso arrogance, impolitesse. Botala bango na ba plateau ya bémission. Français. Oui, ezalaka facile na français loba ba fesse, lobango na nkota na yo. Lobango na lingala. Sika au Taliban au kokoloba te. Yango bomonaka ba politicien na biso entre bango respect était. Terme moko ba monaki na dictionnaire na français, akomo luka mokolo wana za na débat na moto na plateau pour appliquer. Tozalaka na facilité koloba biloko mosusu sexe. Poser na français. Pénis, poser na français. Bongo la yango na nkota na yo. Omona sentence na yango. Elingi kolakisa ndenge kaka déjà totangaka na nkota ya bapaya. Totangaka na incompréhension. Totangaka na ignorance. Soko totangi na monoko na bankota na biso nde toko comprendre. Nde milimo eko révéler biso. Boni boni toze na kenkinawa. Mais qui sa malaria yon se importe. Banani ba diaboliser Congo bololo. Tango coronavirus e bandaki. Élite intellectuelle. Mama moka tongola ki bana na ye Congo bololo na citron. Yango na tuna kabino. Mama wana bokwama na Mexique. Mama wana bokwama na États-Unis. Po sokwa zeka ka mama moindo akotika la kosangisa Congo bololo na citron ta tongola mwana. Et salamaka wapi? Bato ngaba balobi salami na selembao. Bato selembao babite na ngaba. Bato ngaba babio balobaki na njili. Bato njili babi na Delvaux et topesi maboko makasi. Sike salami e banate. Mais pour nini ba diabolisaki référence tango maladie yo Covid-19 yei moto tinda bato te milimo ya bato nde tinda bato. Soko tokomela Congo bololo. Toko telemela maladie yo. Mais lokola élite intellectuelle ezalaka po etekisama ya mondele ba ebiki na Congo bololo bakotekisa biloko mondele te bango bazé formé bazé auxiliaire ya loposo pembe yango ba diabolisa lelo tozalaka na kamoko ya Covid-19 soko coronavirus na okituro ba commission na féminin ndeko ngala ba commission Covid-19 na féminin potango bandaki yaki tantôt masculin balobi le Covid la Covid angai vraiment élite intellectuelle ba traître ya bamboka lelo ba traître ya bamboka tout ce comme on ndeko Jérôme Muniangi azeko défendre Artemisia moto kopesa ya putain bato bakufaka na malaria biso ba congolais biso ba africain. Mais ce qu'on qui se lingue bi qui sa malaria babi omes alobi omes akoloba nini omes akoloba nini po ya bomo ya biso te confusion sur tout le plan confusion bato ba yebite to ko vivre ndengeni bato bazé ko kufa na est na tango wana to lobi guerre est ezalaka libanda te Kabila motacham etumba wana lelo Kabila zete Félix Esu motache guerre wana boni esika tiyo toboki to bambite to zekuluka ko bongisa nzila esika bebeli te mais to kenda na compréhension soko nzile bebeli ko to po tiyo wana ezeko lekisa mai to kangana ino tiyo si makoto to kozana facilité b'impérialiste basé ko boma ba indo vaccin oyo ba vaccin empoisonné bolanda yango ba vaccin empoisonné yango bayaka ko betao tolobaka maladie Ebola tango soyeko ka kombo Ebola soyeko kansalo kwa ba équatorien de basala yango te bisote elle maladie ya bisote loposo pembe nda sali Ebola ayeko meke pai na yo alekela ke pai ya banani élite intellectuelle ba docteur yonso ebomona ka bayebi ke toze ba kobai soko basali nkisi moko bakoya ko mekao soko basali vaccin bakoya ko mekao lelo Belgique azeko senga asegi bolimbicité pour l'être ya roi Philippe Alobi nazena profond regret ya mainto roi Léopold Sala na Congo tolobaka to ebite cadeau nini moto aboma ba parents na yo akoki apesa yo po benga ye moto malamu plus de 10 millions de Congolais roi Léopold abomaka biso ba ko sala moitié ya Congo 10 millions de Congolais
moto moko afandi akomi lettre akomeli président na biso. J'ai le profond regret. Et s'il avait que facilité ndenge wana. Eze tumba. Tango bandeko na biso bane Congo ya Congo central basé ko revendiquer botombola bo élever président Kasavubu na rang ya baero na lingaka nayo kape bandeko wana ya Congo central balobela Mfumu Kimbangu toze ko pusana na centenaire ya Mfumu Kimbangu même pas jour férié na kombo ya grand prophète même pas jour férié bakangi na matadi na 12h bakomi mbanzangungu na 12h Mfumu Kimbangu batina tono basude babwaki ne bale baye kokuta zokoteya même pas journée fériée mais tout le monde qui n'a pas papa Tshisekedi a tout le monde a crié papa Tshisekedi a kufi na maladie na mboli pulmonaire mais balobi fois à l'aéro mokili ya politique et captiver bateau tout ce kokanisa te lelo ba misé ya Europe yo se tondi na ba avoir ya Afrique bande ko boze ko benga ngai to kendeki na misé bobwaki makasu ngita bobwaka makasu posenga ibobwaka makasu mais cette cérémonie ya bobwaka makasu te n'importe qui a lobby bike ko wana zongi mindele bakendaki na mayantina confusion lelo to leki likolo na ba point yon sotolobeli bon mais religieux bakotisi confusion ya ko luka libala na église mais ba frère ya église ba salaka te ba ko bala ba ser ba ko lesa bango nini yo moko pasteur olingi tango yonso batila ka mabonza confusion bon mais politique tolobeli bango confusion bobima na balabala po ba destituer Kabundi mais Kabundi azeko tongana kingabwa ba combattant wana batikala ka ba pauvre malheureux bako quand même pas ko zo basusu batia bango ata na INPP ba yekola métier basaraki na ba facilité on a peu basé nango jusqu'à présent confusion FC ça c'est ko protéger et bonga na ye tolobaka wala mère Mende nationaliste et révolutionnaire soi-disant pour attaquer Mindele menga na ndimaka yango te pona zayi ko yoka peso kwa belia ki makambango kaka na mboka ya Mindele yango te nationalisme yango te ensemble yango to lobaka bolanda ke mission sans tendance et sans parti to mituna 60 ans après indépendance classe politique et bakisi nini ba homme religieux ba bakisi nini ba homme de science ba bakisi nini kaka matière UNESCO ya kako tangisa biso lelo ba belge balobi yango matière wana yango te biso to kokai kotanga ba homme de science na biso si basalini nungu na mokili ba homme politique te wana ba kolobela te balingaki ba ko beta vaccin ya coronavirus ao vaccin ya lokuta empoisonné bon monaki politicien nini a tellement loba au nom ya peuple ba koloba te po bazala kapete po ya peuple ba pasteur ba to intérêt égoïste ba politicien ba to intérêt égoïste ba homme de science toloba te ba to wana yonso mosala ba sali na mokili ya baindi po ba faciliter le poso pembe sur le plan scientifique sur le plan économique pour ba homme politique et sur le plan religieux ba jeune yonso boze ko salao lokumu ya Mindele kimie pa ya ba Mindele ba jeune yonso boze ko kufa mais biso to aka déjà na jeune ali belate un moto ki nzala na tongo ya ko lia na 17 moze na jeune déjà ali bela bo jeune ga chuponi oze na posa ya madesu molema tembe bo sufri to ka bona po mokolo molelo biso to lobi kimia ya Mfumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tukutani na posa zeko ya pona manaka isusu matondo. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.